Allô, allô, Balanja Noela TV, bonjour, bonsoir, na pesi bino bambote, na kombo na yesu babone à Noela TV, nzambe na lola bomba pe abatela biso nyonso la famille, j'espère que toza bien, ici ka nyonso bozwami, ba salami, ba coucou, ba bisous, la famille na Afrique, na Asie, na Amérique, na Europe, na pesi bino bambote, ça dépend nyonso bokozwa vidéo na biso la famille s'il vous plaît. To liker, to s'abonner, to partager, to aimer et que ça la biso bien, ba commentaire na bino pe et ça la biso pe bien et pe ça biso sous courage ya makasi poto kende liboso. La famille vraiment tozo ça la sous analyse na biso à propos ya ndeko na biso Karine Mokonzi la baronne. Vraiment tozo mona bato bakomi kosala susu ba life ezokite ezomata bato bazo sepela et surtout soki bayoka kombo ya Karine mama ndenge bato basalaka bakoma ko on dirait mitsopi oyo basopeli mungu balingi susu te bakomi kokata na bandeko eza nini ezalaka pe nini nana ngo akoloba ke mobile na ye atrompaka ye te biso bakongole et surtout ba o bazomona ke baza ba jeune. Imagine d'abord na ba 50 ans, 53 ans, voire même 60 ans. Bazo ko tromper basi na bango tongo pourquoi. Et c'est la canette, c'est la coutume ya congolais. Donc congolais et connaît mode na ye. Si kona nango aye bakate. Po lelo boyoki yango pe na monoko ya Karine nango pe muta yake nango ye moko aye nango mais ye moko pe alobi sous matière na ye abombi yango akobimisa yango pe sikote mais tozo mona ezokite ezomata ba life ezosalama kuna o Karine akekuta mobile na ye na mwasi o Karine bazuli ye mbanda o Karine azana bandeko encore kombo a Karine ezalaka neti balobi ke mwana nzambe azoya bandeko nani yango akokolobaki mobile na ye atrompa ye te aza nani en plus mobile balobaki aza congolais aza nani ezala ta mundele ezala ekolo nyonso batrompaka kaka mais luka kaka o respecter mwasi na yo soki ozo respecter mwasi na yo yango respect mwasi ameritaka yango opesi mwasi na respect oyebake non nga ata na osala mobulu ata na ozwa deuxième bureau ata na ozwa makangu mais na respecter mwasi na nga mama ya bana na nga soki mobali azoko respecter mwasi na ye ata akezwa makangu na ye eza problème te mibali nyonso batrompaka ata lobi ke azalaka fidèle abimaka tongo ake musala azongaka azalaka liboso ya ndako lokuta ezalaka lokuta batrompaka kaka du fait ke boyoki yango ke Karine bino nyonso kuna mitsopi babwakeli yango mungwa ekatani donc botiki na bino dossier ya nani ya Benita o bolobaki mobali na ye ake botisa mobali na ye ake tia bazemi na Dubai mobali na ye boy botiki yango kuna bolobi non Karine susu azongi na toi du fait que libala wana bokanaki yango ke bakofanda longtemps te bakopanzana donc boyoki kaka boy bino so boye susu ba life etomboki bandeko ba congolais pourquoi to sepelaka na malheur ya bandeko na biso moko pourquoi to sepelaka nango boy donc bolingaka te moto azala calme moto azala bien bonheur bandeko na bino ba congolais bolingaka te ka bozozela wana kaka te mokolo nini tokoyoka Karine azonga ke mobali na ye atrompe ye mobali na ye aboye donc bino boya wana bo bana kotia ba life a solo bandeko ba congolais tokochinje susu mokolo nini bandeko Yesu akozonga kokuta biso kaka na makambo ya boye na barando ya boye bandeko Karine ye wana alobi ke mama na ye apimeli ye ke akoko lobango te peut-être pe eza ya solo te aboyi alobango parce que ayebi ke wana azali papa ya bana na ye azali mobali oyo apesaki ye mbongo libala tomonaki biso nyonso na réseaux sociaux mupaya azali te tomonaki ndenge papa Evi ahonoraki mwasi na ye apesaki biloko nyonso basengaka na libala azali vraiment ata makambo yango ezongina ndenge ekiti emati akoko ya susu te kaneti bazalaki ba copain copine obie ezali kanga lopangu makangu aye koloba susu ndenge abando loba non ata akutaki mobali na ye na kati action akuti mobali na ye na basi oui toza basi moto akoko supporter yango azate moto azana motema ya libaya azali te akoloba susi wana pe akozwa susi toyebi mais
akoya nango susu te lolenge abanda koya na bawana baleka na ndenge ye abanda leka non akozala na balimite akotala parce que aza na bato bazo entouré ye baoyebake non oyo azali papa ya bana yo ayaki na famille azali mobali to koko otie susu na bareseau sociaux soki asali eloko oyo akotia ye non moto aza parfait awa na biso bakongolais aza te moto akoki koloba mpe te ke mobali na ye azali fidèle azali te mibala bakongolais nyonso batrompaka moto akoki koboya yango aza te oyo akoboya alobaki aza lukuta ata mobali na ye aza vilain lukuta atrompaka baoyo dabo baza na basuki ya pembe ti na ti mibali oyo bakomi na ba 70 ans me bazozwa bana mike bazozwa basi combien plus fort que papa Evi aza na mwana moke 50 ans même pas je sais pas si 50 ans déjà même ata 50 ans akozwa basi mais quand même à respecter moi sina c'est ça l'essentiel mais ekomi mama na ngai neti réseaux sociaux etobuka Maman Charlotte alobi niet Karine akolobela ngo te akobimisa pe matière pe ezate bo bunda na kaka na wana bo miyebeli soki pe na Bruxelles mwasi yango boyebi ye bo bunda na ngo bo luka mwasi wana apesa bino matière Karine alingi ne kopesa pe matière te bo kene na Benita na mobali na ye bopesa mobali na ye nde conseil bopesa pe Benita conseil parce que azali likolo toyebi peut-être soki aboti ou pas bopesa ye conseil me botika Karine afanda po aza na bana na ye afanda azosala pe vie na ye ata libala yango ekufi ata ezali où est le valise, où est le mal. La vie, ça, ils ont continué, vie, ils ont continué. L'essentiel qui a occupé, bana est bien, aso lesa bana est bien, ayebi ke nosala musala nanga, bako futanga, c'est ça l'essentiel, mobali azala te azala bien. Pourquoi pas d'abord mobali azala te, papa evi azali, à quel nulle part, bakabwani même pas, ata bakabwani. Et ça n'est fin du monde te. Et c'est la capable ezate ke boko signer contrat que libala oyo ekotikala éternellement comme pe ekotikala éternellement parce que ezana mutu te alobaka ke nazo bala lelo pona kabwana te to bala kapo to zala libela to bokola bana ensemble mais soki esimbi te parce que mais pe ezalaka na kati soki esimbi te moto na moto akenzela na ye mabe ezalaka nde koboma na bozwi bambeli boyeboye wana nde ekomaka nde mabe mais soki ke bokabwana na ndenge ya malembe obie non na infidélité mpe bokokabwana te ata mobali asali yango mabe nde toboyaka ke akokoya na maladi mpo apesa yo ezalaka nde mabe mais du fait que soki azwi maladi te soki mpe eza problème monene te les problèmes eza wapi bandeko bakongole bazalaka bongo bazalaka na bango infidèle mobala fidèle na bakongolais azate ezala na mindele bazape te bango nyonso bazape batu lolenge nzambe akelaki bakongolais lolenge mpe akelaki mindele donc bandeko botika soki boyika komba Karine tellement ezalaka kombo moko neti sensible donc eza kombo moko ezosala bino kaka yiki tokende kobimela ye atiaki monoko awa ya bali boye mais sikoyo boyoki kaka boye tellement bando ozelaki mokoli na kokabwana mais bokozela pe wana pete omona bakabwani te siko na kotela bino susu maloba oyo Benita azoloba oyo tozomona ba life susu bazoloba ke Karine abeti Benita 12 aza camarade ya mabe aza motema mabe koma akoki kosala ke ayebi ke Benita azali camarade na ye aya koyema mobali na ye na kati ya life ezalaka te camarade na ndenge nini oyo mais na kotela bino boyoka Benita na kati ya life a Karine mokonzi bazo kosolola azoloba donc tozoyeba te siko bino botiaka bacommentaire bino bozotia badeuxième bino bozotiake Karine abetaki 12 aza camarade na mabe bozela na tiela bino boyoka Benita Ernest à la famille. Mon frère, il y a des tous, la maman des soldats. Nakena na ndako Karine na lia na lali na tongo na lamuki. Na lali na lamuki na 5h 6h bateli papa evi miliki balinga pe miliki. Donc voilà nga muto na lia na mela na ye. Déjà pas si pona ça ni problème. So Karine aki moi si mon we ba gens ya basi o ya ba jeune fille o payer pas ça pe mutaloba na réseaux sociaux. Modèle na
déborder les Karine na réseaux sociaux. Malinga pas toko ma peta musupe to ngato sa live ensemble te. Déborder pe na kate singananga. Aloba pe na bina camarade noti na muninga no tolobi ki na mukulu na déborder ki. Azaki wana ayoka enga. Voilà. Eba na e hormone na enga pina na yanga hormone. Na yo mo ba hormone na yo lobila makam na yo pesa message na nga na yo pesa izaka. Izaka mo na vie bolinga deux personnes po bazami tema. Ikutani makabwana tipo o sala pino plaisir. Je suis pas venu pour na yo sala sondeni na lobake nini tena na posa mututé. Je préfère 10 000 fois. Je dis bien, je préfère 10 000 fois une personne où elle lali à la mouki, à l'obinanga agacé, mais à l'obinanga na likambo boy oyo, tant que ça pour la première fois. Tant que quatrième fois, azala wana na moment où azala na posa batu ya azala wana. Et na cinquième fois, à se perdre. Na préféré mutabongo ke mutu oyo. Olala chaque jour la muka ofinga nga o nzamba tindaka ema opemi na préféré plus que moto wana ki yo ngai na nga moto so pe na solo la kana yo pe gauche droite 5 obino to bokoti mambo Karina Benita na ebisa bino déjà na salle vidéo na baki poe na banga monte Doris Mokonzi aza faux compte Karine Mokonzi akoma ba bikoma koma na Facebook na yaki na Doris na ozanga mo bino la Chine boza bino tout na ebisa ki ebongo na respectera bato na yebi lobité j'ai passé des bons moments avec Karine to passé pe ba mauvais moments avec Karine mauvais moment où to passé na Karine ezaka moko ezaka oyo et puis na ba minutes otanga tant que mobali na nga abi na ngai vanda kimia alingi kutata polémique te na Karine vanda kimia na oyoka amen oyoka makasi amen et Karine pas reconnaître que oya ite kunanga so na déborder ki na loba malamu na loba mabe so na déborder ki pona mobala ndeko nanga eke na kokai ko sala ngote po e pasali ngote ensani ayeto ye poto solola na oyoka bali ba ikoko luizo mona mère. La vie c'est comme ça. Mboka revino, la vie c'est comme ça. Boza kande boza. Bato bolinga, bato basangani baza l'ensemble. Christelle Fernandez, Leli Alo kwa mwamuke. Nzamba pambola bino 4. Parce que bato basangisa bato na pe. Ne bato bazara na bonzambe. Mais bato bayako kabola bato baza na pe. Ona circonstance moko komi ba abato bonzambe te. Surtout que tu Fanny, ebi ke Fanny bandalo bien. Les aspirateurs Dyson voient la poussière différemment. Bolimbisa la famille volume nani publicité koti bolimbisa. Que Fanny bandalo bien lala kiti nyonso message baiko. Dans les réseaux sociaux, et on a battu le sous pour prier Benita na Karine bakabonezaka bato balinga Karine na Benita te. Donc voilà. Alors ma fille photocola. Photocola photocomi déjà ba Karine a de mama. En comme sous mama. On appelle encore ma maman. Après, bah, moi, on a battu au solo là-bas, on a mis bakola un jour. Bobino botala kale, longa tala lelote. Net nga, particulièrement nga, natala lelote, natala lobby. Oso na bena potana karito keti musika, tonga to potana biso après lobby. Après lobby, to suka sko net ndeni. Après, to ozwana net nini. Po ana secret na ngate na ana secret ne keto zo aneti ni to kriane makambo finga lokuta uzoba alors bino nion soto bato bo intervenir na makambo na ngana Karine en tout cas na téléphoner na ngabinote ba analyse na bino 90 bal il fallait que zaka na bino parce que bino kunde ba bando finga Karine un bon matin mo bala mukaka bo finga ramsa ya telemi na live alobeli ramsa bolam voilà moko wana kaka bolamu wana ka moko na kokosa na ngote po lelo ta busalo bi mabe jamais yebe bolamu na ngaka moko na salaka mkomo be na lamu kaka tout le monde va finga Henrietta ana na libuma bimite ndenga na medora na bimite abimi na nte na lamu kana bosete na sali live pona olobela pona Karine
alors aza pe na obligation ya kobosana bolamu wana te wana ya maloba na ye nga na oloba maloba na nga bolamu eza mbongo te. J'espère la famille bosi boyoki nyonso wana ezali yabe moto azoloba aza ya na nga te ka ndenge babengaka ye yabe na TikTok okanisaki aza ya na nga non ezali respect ka ndenge biso tozalaka nango bacongolais papa moninga tobengaka ata aza garçon tobengaka papa ata aza mama tobengaka mama mais or que soki otali boye aza mama te aza papa te respect boyoki ndenge Benita azoloba donc akobosana bolamu te akokobebana pe na Karine te mpona oyo euti koleka bolamu o Karine asalaki ezala 4 ezala 3 aya kobosana ngo mpona oyo moko kaka non siko bino bozosala kaka bakelele bozoloba ke atrike moninga na ye atrahir mutu na ye boye ki camarade ndenge nini donc boyoki bino nyonso réponse oyo Benita apesi en tout cas botika soki bato bazoyokana te bino boya botia kimia na kati ya bato ke non kokabola ozwi réponse ozwi vraiment réponse bravo Benita pe bravo Karine bosoli vraiment très belle olenge boyokani bongo vraiment eza bien eza teke ka chaque fois bozalaka bokabwana po bobanda kozwa bamatière kuna baloba kuna basala balife kuna non moko faut kozala boye vraiment esali bien en tout cas balanda Noela TV tozokoma na suka vidéo na biso bokozwa vidéo na biso la famille s'il vous plaît to liker to s'abonner to partager to aimer et kosala biso bien makasi la famille pe ba commentaire na bino pe sur Karine Mokonzi et Benita botiango pe ekosala biso bien lolenge bazoloba pona papa Evi est-ce que ezali ya solo ou pas ata que ezali ya solo où est le mal, où est les valises, exact. Donc, batumi balé, ceux qui ba yokani te, bakotambola nzela moko te, mais ceux qui ba yokani bakotambola. Donc, ndenge bozo yoka, ceux qui ba yokana kite, bakopanzana. Mais pourquoi bapanzana? Bazana banana kati, bakozala wana kaka, les ont dit. Donc, merci la famille Nazoti Kabino. Bote la vidéo na biso na bokebi, bo partager na 2 na 3 personnes et que ça la biso bien makasi. Merci la famille Nazoti Kabino. Bye bye que Dieu apambola bino pe Nzambe abomba bino biso nyonso ensemble. Merci la famille, bye bye.